Bon, au bandit qu'on s'embête l'église. On a frère néo-apostolique, dirigeant choral. Donc, on a pensé que néo-apostolique va monter belé. Katsabutu na lali na loti mwanja zotanga ba kombo. Na zeli na lembi na kikombo na ngai teo. Angelu kamala muko ya la vocal na kombo na kombo nze mwa biso mto imbangu zambe nangu ya kumisa mayawe zambe nangu ya kumisa mayawe wachifulu cha butumbi shabana waniweyo chilobone chimakinda Yesu di champion we ba virgule masala na do so mo emite ozomote haleluya yo mwana wa Nzambi haleluya shabana weyo chamaganda wani haleluya yo tipinga baloji wani weyo Yesu di bajojo comprendre baimba bien basam sana mo bien toyoka na comprends belé pe babeta wana bayoka pe biso to po rythmique mais non moi qui to sana bon même boulot ah les différences c'est là qui bon on commence en kolo chope to yembela nati to yembela mobolingo ndezala kaka mais to ya biso to kotuna ndenge nini esalite na koma kosalela Yesu Masia solo motune tunami Nzambe ndakilakanga zela moko esopona kape alobela bato lolenge nini ngai nayoki losi batango masi apesi ningisa natosise kotosa natiki nyonso mpona ye atalisinga zela alobi nakende kopodo tokawa vi mais tokubiso koesala bato oyembaka besermo aleli mpe naleli abeli azo ata contact numéro wana nzemboni banzembo ebele aussi moko na église openda oyemba penda openda sera leli quand tu yemba ba sera lela fa mais yo balela nzemboni te na o Nzambe oyemba penda boke église leli tu vois ce qu'on va faire raisonner na codim pour na kwesa auto na codim fo ara nzembo tipe a mosali mokolo Yesu koya bato nyonso bakomona ye mokolo Yesu kozonga bato nyonso bakomona ye kasi na buku ya bomoi bakombo misusu ekozanga bato bakolela Nzambe ngai nayembelaki yo bato bakolela Nzambe nasalaki tatika nzembo nozoyemba elobi ebele est-ce que na kati ya nzembo wana ndenge ozobake okotuna Nzambe kombo na yo soki ezala na kati est-ce que yo mpe ndomona kombo no mpe ezala dawa naka yubeke la place miso yembike o salelaki Nzambe mais beaucoup pas de jours on va être ngamone na fond la me porte na ta no ba kota bo mama oh intel landa ah pour na mi on est ali felo. Bonjour, bonsoir na balandi biso nyo surtout ya Nazarien TV ba gros biso na bino la paix de presse alela bino ya trop 40 na episode bino mikolo na zana bino bo partager ba vidéo moi ko like ani sala biso bien donc bo s'abonner massivement merci na yimoko mama Tiffany mokwa ba biye moko ba bo Nzambe toujours donc ça biso bien ba maté ani sa biso to za ba bo Nzambe toujours donc ndo ka bo Nzambe kati na nkolo merci na la patronne Laura Lubele merci na Chris Malambo aza derrière caméra merci na mama Mami c'est que merci na Dira Mouledu merci na Dieu merci c'est que merci na Bijou c'est que oui toko bakaka ndena esebino to sebino musala mikolo to bito kotambola partout pour que to sepesa bino ba abonner na biso otolola bino ya trop donc on senga bino vraiment massivement bato bo s'abonner te boton de belé bo partageaka ba vidéo lelo to sa awa pa nono fuji na kati awa bino mo bomona makambo ezo deka a to solola na bana ba Nzambe pe musu bazara ba bi mutu nyasa zaka ekela mo Nzambe to solola bango bino mo bomona lelo to za na junior yemo ko se présenter pa na bino bomona yi bonjour star ouais bonjour Matsasa bonne santé. Tu connais l'ennemi. Donc, Junior Bopé, capitaine de l'équipe, Soda NF, Nono Fuji, donc rien à dire. Le programme va répéter dans des. Ouais, le programme va répéter chaque jour, donc chaque mardi, na rompo qui prend ça. Espace qui prend ça, donc soba yeka na rompo qui prend ça, espace qui prend ça, ebani, ya VIP ta cadre itoko boy. Tout ça on a chaque mardi.
chaque jeudi toza na lemba super espace royal andenga likolo quoi totala bango na ndenga se donc chaque jeudi toza vraiment de 15h à X time mais tu as peut-être aussi président bon président comme de Kalate tara aux États-Unis fa refadi non hein yo bi ande zalaka bisomo ba poulet na toza déjà non voyez a comme déjà Kalate pour to bana wa solo quoi ko basolo ezandeni masolo na bino masolo ndule ndé président ye yo ba programme ezandeni makambo ezandeni ouais ba programme eza toza toujours en studio en cheval pour travailler ba répétition studio parce que disque na bango Kalate match amical et bima donc ba senti bina ko ba comprendre côté bina to kena bon likolo ko donc ba c'est la match amical et bima Kalate donc Kalate ba se pela vraiment na ba parler na bike mambo jano bina no mwana mama kuya assez couille ne tombera jamais ve ayebi azela mamne zoya donc na panzi ve na nenga mabe honorable JC Lemba honorable papa social ba azela marambo yo le ve Patrick Eminambo Kalate ba yo kabena kende to kena ba likolo to la kisa ba vraiment que musala ya bakoto ko yemba ya bakoto yo bo pedenya lo ba uta orchestre bon nga botam na na bona fula amutu na botami awa moi liboso NF ye donc moi liboso ya nono Fuji ye wa bi na beta chez Italie mais nga beta na pa mututi palemba mona pour moi na idole no izana na monde musique bon on rende ba vetro na on bena ba vetro surtout Al Pacino venanga Boulantoul capitaine de l'équipe tawangamo capitaine de l'équipe donc nalanda ba capitaine tout ya l'équipe donc on rende mikolo trop donc pour kola na vie faut ko reconnaître ba mikolo sala bien misa yoka donc yoka randa kola malamu c'est ça bon au bande ko sembe l'église ngana frère néo-apostolique dirigeant choral donc na pesina pena bande on a tout néo-apostolique ba mbote belé abena déjà un choral na okamba plus de 300 choristes ti nettement ezadon ya na frontière teno mo gelelo petoza mais ça vraiment appris vraiment est-ce que sambela kaka ou bien okendara sambela ma retourner tellement mikolo to trop studio moi nini choral ne na dosaki muke donc choral vraiment ne na dosaki vraiment moi muke mais pra inakota na ndenge bandimi tu bakota comprend na to sara musala onkolo atindela biso bongo so lelo kutena mutu moko boye ayependa ko ayepya kote ya oke ozongela pina maramba nzambe bongo na sambela oh yo misa demo na biso de bote po elobe déjà ndingo lobi ke na zalaka vraiment susciter façon to zalaki okamba choral quoi lelo ta mususu esenga na bongo te to sana mambo to sala faut ba œuvre za mutu bene bima tara ba inspiration chez ba kanga ngati esenga to sepelisa mboka na biso to tombola pe ka musala to kuta ba kulutu asalela biso donc to sara chemin mais ça te na musumu ki mo non to prière to prière mais to sande boulot to bimsana mo ba œuvre d'inspiration ka uta na nkolo o ko so ke auto emba uta so rapino uta rapanza me comprend ya inspiration et puis que uta kuna mais est-ce que vous rappelez tant mo boké pena à quatre églises oké pena se concentrer que on ça la prière pourquoi pas mais l'auto sans prière marato attendez to l'autre prière qui n'a parlé tiki tout na maboko nkolo abattre la journal lelo. C'est ça. Dans la nègre, créer l'homme problème dans la famille. T'es pour le lot, dans le monde de la musique, bah t'es belé, bah mon aralouko, même si bah musicien, bah na bah kisi. Bon, bien sûr, y en a pas un mot tabota moi, attirer maman la musique. Mais là, ça la chose que bien, tout beau terminer la famille, papa a biso mon nom, maman dom, ayembaga, biso bana to la nil, to na ayemba depuis tout beau terminer. Donc to connaît be kodim dans la famille chrétienne bisoto vous voyez donc ça va leki do so ba to na va leki msuna parler do so ba embele o kam on dit matin mais ba bele o ma ba jogo maemba
comparé des adons on a ma perception de famille to yemba yana apparemment te animaké moi na komamba mon mission na facilité mais ça vie que maman ba comprendre que ah te musalango moi na lingango et en plus ba fluide nango pe ezali talara oui bi ke bangi ça rappelle le quand même so mon muta ku fina famille ba chemi te wana bon wana elo ba mana on partout ba mana maman ou de belle pe ani mission te ma ku felele yo gindo gina bena wana bina batumba na partout yana ole wasikate na mambo na wa yebinzambe ya okansela mninga mabete po bisotu toza do totika l'éternel matin to bisotu tona pa yanzela onzambe mo sala nde ya secret mo boye ebika nzambe na yango mutamokili mota eba secret liwa na izanzela bisotu songa le na kanselo fobolo babiso ba kanselo na be mote tout se fait ici ba c'est pas ça mais ezala pena bongo po ekenda bongo na plupart ya bamisio bayebi nzambe ya mwa pasi po kansele po biso toyeba misio beye balingaka makambo osambela te priete po priya makasi to priya vraiment osavanti me makambo tu totika ngo na maboko nkolo somona bamakambo tu esimba ekende sa boye po totika ngo na maboko nkolo ya do père suprême numéro 1 place ya sala ba tout intérêt na mututé c'est ça est-ce que okokoyemba biso mwa nzimbo moko bayeba pe banzimbo na bino moko ata ya kati orchestre obo préparer vraiment à kitoko ouais auto préparer neti Nicolo bazela bena baza vocalement non loba hein y aura bena fédération d'amour soki ezalaki be sanctionné yo violé balwa d'amour peyoli manger ngaye soki arbitre moni faut tete va rezale ko interpeller avec la bolingo chera comme soso ba bienvenue azo découcher occupé te Pamela Kajinga Tinambe Christian Munda na leli ebi vocal dans to aussi c'était dit sur la population ici là mais base la match amical au sentier to eli susu rando ya bolingo parfait matisa kato ya koemena love Chero chenga pena chepesa zuate Patrick Mvuma Jano Binano Fabrice Mawete Ebiatak Seigneur de la Terre Full Boss Willy Bayeni Iyo nanga bongo osamba bongo bapoto bachake simbite bapolie pila sumbwa sali kisenga ingai Bruno Nzau papa na briefine motema ya rifine balobi amadi mama na briefa bolanda marambo momo wa santike macha mikale yana mpepa sika do madeso eluma webi sola maya madeso se umele webi sala do wana benana ko sote to se persambo avec papa logo N9 nono fuji ana papa logo ana logo du GCP ça va ser taka bana mombambe bima so 18 ans we betara o fana ba te cholongo yo kaka mombamba on peut pas comprendre penaki tout ça la rame ça malade l'inscalé papa na l'insuline sans oublier Dieu Bilo ok tina parler à staff yo ebio basala ke maman ça là toujours maman Béatrice Bofunza maman Bana sans oublier oncle Thierry Migler on tout ressenti Zaïka les bases wenge babi petit Nathan David Copperfield Davido petit na tout staff ou ba osala ki ba osela match amical et yana mpepe mo mystique do to embi danger do to embi pena to ebi kininde ikende to ebi esenga bu do to ebi to dusula bena lo mo do ba osepela c'est ça. Merci. Est-ce que vous avez rappelé musique ensemble? Bien sûr. Différence nous entre au Monaka entre Banzim Banzambe et Bilon de Boué. Bon différence c'est ça pour moi moment géo musique chrétien musique profane. En États-Unis d'Amérique un artiste musicien a pu inspirer dans des moments ensemble et c'est un yemba. Na biso awa comment moi différence moi mais différence c'est ça là. Pour tout ça, la musique, les mêmes micros, tout ça, là. Et on peut ça, là. C'est le micro différent. Alors, différence, c'est raté.
la différence tant sur inspiration que yo s'inspirer na combo ya nzambe biso to s'inspirer tant sur na nature to mamo comprendre donc biso to s'inspirer na mutu moko c'est ça pour na différence mais ça la juste pour ya zo sala on na ndenge ya église biso to amwa libanda po to te apien nature to éducateur en masse vous voyez c'est ça. Mais est-ce que tu as église aura pété le yemba que aura pété on singa qui na kati église peut appeler moi temps au yemba na yemba fa kati église tina bima na boro teke panza magana mystique église ou pas pasteur ne biso ko ya rabande ba bien ba pasteur te biso to na ba apôtre ba évêque ba credo ba apôtre nan ya credo ba prêtre ba apôtre biso na Canada église na bino chafa ouais néo apostolique ya partout dans le monde. L'apôtre a l'andi surtout dans Kambi dans le monde entier. Le chef baza nenga Canada quoi donc on peut hein tala amdele. Donc marambane pas ni vocabulaire en exact quoi. Donc mon a gagné un privilège à moi. C'est l'église musu et que moi ja c'est ça. Zemonia nzambe o yebi oko yembela pe batu ba po banzima kete junior vraiment so ka église azora vraiment tant que ba pese ke pe mo espace ya ko yemba donc yemba rapinda c'est ça ouais neti so zinze moment to yemba na chorale hein lukamala mukombo oyanga ikombo kala utakala oyebanga liboso ngai na yebayo yambo ngai na botama eso yeba kombo na ngai nakati eglesia balakisa ngai kombo na yo kombo ya moto mosusu awa na se ya mokili nayebi te bobele kombo na yo oyo makambo nini naza komona kati ya butu nalali naloti mwanje azotanga bakombo nazeli nalembi nayoki kombo na ngai te o angeluka malamuko ya avocat nanga kombo nanga kombo moi ah ouais donc neti tellement artiste na oza limité te quoi donc peut-être frère nanga emekan uzali nzambe yango ya nyonso likolo na se bikelami na yo nguya na yo emonani na miso po basantu bayo bazala nelongai Zambe nangu ya kumisa mayawe Zambe nangu ya kumisa mayawe Wachifulu cha butumbi Shabana waniweyo Chilobone jima kinda Yesu di champion Weba vrigil masala na doswa muhemite ozomote Waweja wachamaye Jikumbi jakudi bwigila monya Yo Yesu di champion comprendre do asala ba travail mo ni sa nga bien mo suno banzembo neti frère na msusu Benjamin Alléluia yo mwana wa Nzambi Alléluia shabana weyo chamaganda wani Alléluia yo tipinga baloji wani weyo Yesu dibajojo comprendre baimba bien basam sana ba bien toyoka na comprendre bele pe babeta wana bayoka be biso to ko rythmique mais non moi to sana ba même boulot hein il différence c'est là que bon va commencer kolo shobi to yembela nati to yembela mabolingo ndezala kaka mais to teyara biso to teyara vraiment c'est ça. Est-ce que nous avons capé tout ça moi vocal moi peu vocal on peut occuper au sein on peut taper moi kombo nzambe na kati mais ala déjà être vocal net na terre alors mais la vie nanga ya pasi la vie nanga mobola oh yanga la vie nanga mobole la vie nanga ya pasi lobi pe na kokoma moto nzamba tindanga tera mokili pona nyoko ma bébé aebike un jour ako pesa ngapena kokoma lokola bango na terre la vie nanga ya pasi lobi pe na kokoma moto nzamba tinda tena mokili na souffle mais moto na moto ya nzambe ya maleme c'est ça tout est à fort tout est à makazi comprendre pe okebiti nde tout est à na
et battre la paix, ma balle à battre bébé. Tu comprends? C'est ça. Est-ce que autant la rapé, Banzimba Papa Cardi? Bien sûr. Tant que je suis inspiré, bien Banzimba Kala. Oui, j'en ai tiré, bien sur chaque star. Carlito de Baba na défort. Il me lève sur la chambre. Est-ce que tu pas Cardi to abonne moula moutem? Bien sûr. Bien sûr, il me lève sur la Nzemba Itoro. Tokotuna ndenge nini esali te na koma kosalela Yesu Masiya. Solo motune tunami Nzambe ndakelaka nga. Nzela ye moko esoponaka mpe alobela bato lolenge nini. Ngai nayoki loseba ntango Masiya apesi ndingisa natosise kotosa natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela alobi nakende kopodo toka bavi meso yozovi aimbela obimaka ta olaki te ozongaka susi nazwaka te bolingo na mayele ya soso butu na moi mibale ya mawa nga komi na baetanyo vayemba kosavantir te echacha echatele ezwa de baba bolingo oyo yanga na dadi bato bakoti yango na kati soki otunaki nga ata mwa likambo mele okokaki koyoka maloba na bango te naleli na motema na nga naleli yo na mai na miso ngai moto na bongaki liboso mpo nalinga oyo baba vende bayemba bezwa bena biso lwambo na libala mama esengi boyokani na kati ya ndako yokobombelanga kanda na motema o mado likambo nini ya mabe nasali yo nasenga pardon yo linga bango tolingisa ngai motema na yo moko epona ye oinde toteya na libala nyonso baswanaka o na bolingo binemi bazangaka te wakosala nyonso po tokabwana conscience na yo pesa na songisongi valoba oka nde toteya bato bado bave bayemba bave bateya biso ozwa neti tabule bayemba ajos yango na yo esili nalongoli mpe motema mpo nayebi eleki ye tobandaki aliase ya ngai na yo banda po mwana nayebaki te tete soki okotikanga na kati ya londende boye o sikoyo nga nayebi te ya ngai na yo ekomi ya motako mama comprend ape ayemba lina nalingaka kende nalembi kobondela bandeko lina osileki na ngai se pamba olongoli bafoto na yo na ndako na ngai likambo yango mpe yebana nakolobela yo mpo yeba do bape bayemba ezwa redi na lela nzembo ne nalali te buto lelo bandoteke mosika nzoto nyonso ekolenga nalamuka natali bana na banzi mpe aveni ndenge mokili ekobongwana na kamwe natuni na bakoko bakulutu baloba ndenge nini nakosala nzambe wanga nakosenga na yo batelanga bana bakola bakoma bato tonoka bavetro na travail bon pe sona na bimiselo moko oyoka po nini ya mosala nga na lela entre suno nga batela famille na nga c'est ça essence oblié bave na nga ti basoutenanga mpo bayebi epeti na bango soda ya mobutu bien formé parce qu'on a obi junior ntango omonaka papa Cardi to abongola motema elobelako nini non eza tan papa eza tan na ye apere na biso comprendre nga obenge vete pada papa pour le moment kobongola motema mazaka chanteur po ayembaka toyokaka ye inspiration su ye ezaka ke tambusu changement de inspiration mais
c'est ça ya mabete mpona yo mpe ntango omonaka ke ye abande mpe koyemba ndenge ozoyemba boye mpe bande koyembela mokili lelo aye na kati ya nzela ya nzambe soki tolandaka lokolo yango yo siko donc yo mpe bapense nao ezaka nini bongo ya motema est ce que yo mpe opensaka mpe keta un jour mpenga mpe na otika na opréféré ke nayembela nzambe mpe naoyembelaka nzambe te oyembela nzambe wi mais oza toba ozokoya likolo moko na kati moko libanda okomi yo nde okanisa bongo ngana okanisa te tenga mona miyebi mpe ya place naza monga moko ngana okanisa te mposo oyeke na okanisa mais seki pa nani ecardi to ndenge lelo azoyembela nzambe alinga asaka mosani mpe ka ya miziki kaka oyembela mizika mokili ona ndenge ya mabei ino nde omeona non ofe ayembaka to te ayembaka te obosuku achante abotama chanter vers na mélancolique modo mona de ça biso bien fort to ka ke partout lo bande ezaka ki mo inspiration changer na combo na place to embela so ayembela mutu ayembela nini ma mo ayembela nkolo vous voyez donc tout ana bien biso pito la na lokolo ngo ça va kando lo bagiti a papa qu'est-ce que c'est bana to la na lokolo ngo ni omona reke abongo la motema bongo iteya yo ni salanga bien po ana mtu nsusu depuis abotama ebiteke nzambe aza akinani mpe église tro te mais elakisi te kaka satan comprend elakisi te kaka satan mais azwaka nde courage waka église te mais ana mosusu mpo moni fo opriaka na motema moko ya tege oyo aka okomplete babana eprai mais na libanda bosala mambo esimba te na nkolo c'est pas ça comprend on a relobaki ezaka changement inspiration mais va yembaka ti lelo mpongo akoyembela banzemba bimisi bakala te ta toyoka yango seke katika te ayembaka kaka ezaka ki akomprenaki na moma ofuna se base na mambo nkolo tro funa se base na mambo nkolo mpo esala bien katika te yo biso tolanda lokolo na bango batika nde mwa teke tokola ndeni sange toyoka bango comprendre dans ma sens de mambo yo na biso ke tolanda bakolo basala do batrasela biso nzela mo bo biso tolanda lelo mo ba NF landa leader nanga so yembo sensible ke ti professeur ngodi oyemba ate ko mo luka voix yo wapi ba betelo mo nso yo kenobo Oma babana ne bele ba bunga ka do ba ko emba ti me no ga bele ba misel le ba nani o ba sepesa ti ba de bele so na tan kombo spo e mi se aussi la tam suma mo sentolo ba bele ba ba sa na borke ti ba o pena ba sa ram sa bien ba sepesa let's not ti ba se bele e tanga ko tanga ba kombo ti me o tanga na borke moni na olo ba mo na o tanga na nga e sa pe rien oh point mais et ça là ce qu'il faut pour n'aller bien à battre belé attends moi 5 personnes au nous avons leader non NF non Fuji beau garçon beau chanteur ayemba papa dingo ça va déjà NF ayemba rafa ayemba lenga moko surtout télémine belé au monde na ba kufa na ko soti mais beaucoup fana so ça on peut kati dans kolo na ba église ça bien mais tout bien so ko ça là ba to ma ba be serment lele pena lele abeli azo ta contact ni mo ba na nzembo ni ba nzembo belé aussi mo na église openda oyemba penda sera leli quand tu yemba ba sera lela fa mais yo ba lela nzembo ni te na o nzambe oyemba penda bo ke église leli tu vois ce qu'on va faire raisonner avec codim pour na quoi ça on avec codim fort ma famille mo na père ba ben sa invité maye bo façon na yemba joana na prai père ko kata ndima ba pese baptême na so histoire vrai andima ba pese baptême na famille pona ka ko yemba na kanisi se ba ndeko ba kufa père ayaki comme invité makoma mondimi na biso nzembo nini wana ko va façon na zunga suku raisonner nzembo nini na oyemba bendo l'élisa bato ezebele moko so yemba nze monte biso Sophia partition na ko sote biso moko oyo yemba pendo l'élisa bato na kati église to yo
Amuta makambo. Oyo kisaka na église. Oboyi toki na biso mamoto osala. Ngali mingi na église. Yala nze mo. Tu peux à mon salut par ton grand sacrifice, oh Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, t'auras racheté ces dons en retour. Je vais à ton hôtel, offrande volontaire. Librement, je vais servir mon roi. Je rêvais désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivrait que par toi, que pour toi. Oh bon, donc on a un âme clavier kaka na dirigeant d'autres. Pesa mon Père a bella lela. Tous mes péchés sont effacés, pardonnés, Seigneur, ta grâce m'a de nouveau libéré. Grâce aux mes défauts, mais bien plus grand est ton amour. Ô Seigneur, j'ai loué, chanté tes bienfaits. Je proclame, ô Jésus, ta gloire. Quel bonheur, quelle joie, ô félicité. Tu m'as sauvé face à mes fautes. Je t'ai loué, glorifié avec ferveur. Ce qu'on sait, moi, l'Élisa vient pas toujours avec un combo nanga. T'as même pas n'exécuté, katani boye mélange. Tout comme maman na archive. On est bandé que ça bateau na to beaucoup tanné ko. Ouais, ben donc to banda otongo. Yanze mo le lote. Ya tant yo comme apona ba clip et to mege iso ya moi déplacement. Ni na clip na on a salade. Hein? Et ça là quand même bien to nyoko mela mambo na. Mokolo Yesu akoya bato nyonso bakomona ye. Mokolo Yesu akozonga bato nyonso bakomona ye. Kasi na buku ya bomoi bakombo misusu ekozanga. Bato bakolela Nzambe ngai nayembelaki yo. Bato bakolela Nzambe nasalaki tatika. Nzembo nozoyemba elobi ebele. Est-ce que na kati ya nzembo na ndengo ozobake? Retour dans un combo na yoso ki zana kat est-ce que yo pendo mona combo no pe na izana dia na ka yo beke o la place miso yembi ke o sali la kinzambe mais boko pas te jouer on va te ngamone na fond la me wa porte na ta no ba ko ta go mama oh intel landa pour na mi on ali felo lui fait les arrêter les arrêter ya pays na pays ni nasi respirer mon sous bon yo mtolo bien to sera mko asuka nkolo emo ne juger point to juger mtote to sera rien que boulot donc nzamba pesa biso tu sais musala oyo ndima te lelo peto sala ko bana toujours na paz des avaka mais lelo nzambe pa mo pesa ba fruit na mo sentir que tozo kenende tozabo de sala vraiment bien. Ngoloni esaki oke yom to bina be kodim obande sozo yembo zo de sabato nini ezanga ki o continue nango kaka si lelo non ça et yobi te o continue ngo na kati ya église no ba teke ngo yemba awa ngo bande ko yemba na église de vraiment o leli sabato ka ndingo lo donc façon na tam so yembo comprendre ngati na bike mututu avant ami ba kaza moyembi ana référence moko o ya nga référence na banda Nicodime Korala Mikolo na kuli ba confirmation tu vois donc na peso comme référence nanga mais ça te ketik ça goyemba te nazo continuer ka goyemba na façon tout pour na ko wage à part rumba congolaise na sala rapide moi effort ya retravailler jazz ya retravailler R&B ya retravailler bazouk pour na za musicien na oza limité te comprends dans ba sens wana onga lobeli ya ba sens oyo ngomi melante ngana tundi denga bi pourquoi pas te lelo otika la penda na kati ya église est-ce que ndo okenda pa église ozora petan o lelisa batu ningo obike na bade ko lelisa batu so nazo ye ebisogi même nena sa sentiment ma pena boye yo asibande to yemba bena muta telemina mbone ya pasi maya bamba yo c'est ka sentir on imagine l'église peut bamba rombo oh mais pourquoi pas Tara avec 10 ans, l'histoire, on a la norme, non, mais
Wembi pena wemta kogite ya sanzi. Comprends? C'est ça. Est-ce que des choses sont battues? Na kula tout na sala tout. Pe banana bota manebika église mo na zona na su battu na église mo. Moi lelo na lo bailo mo. Biso koli papa mama bana to endaka église moko. D'autant esila na papa na biso wi église esili ya oboto zoni. Lelo mama monsieur komi o sentir mwana na vuvam. Papa na kimbangiste, mama na Islam. Moi mbre kota kote wana. Yo moi ki même bino mona na ndako ba guerre d'esprit avec l'église. Oh biso do koli, oui, c'est pas bien. So koli au moins pito pas les kota wana. Ils ont juste concept na opesa. Ki ba parents bozaka bozaka vraiment veille na bana. Pour ça la bien. Yo mona biso ke moi getote aka. Biso koli bongo. Banana bota mati lelo. Pourquoi inviter bien l'église moussous? Mais il y a un point l'église moussous. Pourquoi inviter une invitation? Maman dit mais va boire rater. Mais tant on a eu exact une article à la libéla non non. Pour moi bien un jour on a béni ça yo. Faut moi l'église moussous c'est de intéresser. Ah on a eu le monde va décision article. Mais lelo et comme pito pas le sentier. Moi on a eu là surtout le 31 décembre. Eh inda mabe. Mwana kosagela ve mais akine mambolo koso mwana ya tongo papa ya mwana ineve na o alala ene shino kona emo comprend o ba bilo wana faut pas azala veille no mambo sala faut tant da aussi mwana osambela be papa osambela be to boite mwana ko changer so akoli gabali mobali naza cadre en église mo boy. Et c'est inquiété, le roi Bali, il faut pas qu'il n'y ait pas de là, c'est normal. Mais tant que nous avons des qui est boé, nous avons des gens qui sont malades. Yo papa, vous vend, yo maman, kataka kombe, ce qui est attends, bambre kota dawa. C'est ça même na parler, mais ça me l'ande morte. Na Islam to prier arabe. Ba na nini catholique to prier arabe. So na mwana na papa bukabwana l'église, bo prier ndé. On a qu'à parler avant de faut prier le samedi. Avant de faut prier bino tout biso koli bon. C'est ça que ça que le loba force biso partout tout le temps bola doit to calculer en faut kola au bambola. Pour pas on va permettre en mode c'est ça. Justement un peu conseil na opesa na pour tout ça tout linga. Le moi le loba mabe ko titre pour to prier na opina l'esprit morati. On a vu ce que na miyebi place nazala na nzambe na pe maambo prometanga yango na mona c'est ça. Est-ce que un jour poko okolinga ndi bozana bana nao asa musalo zo sala ke oyimbela ba orchestre ningo bo c'est ça donc neti na la petit na dans lipasse na mwana mbali ki artiste bo royal fils à papa et chana yemba force sans l'action wa photo mo na obeta guitare on s'est pelé puis un jour à okepe na orchestre oboyate ke yi passer la muki na bien. Ça va pas peur na biso abota biso préféré tant sumo ani mo bala ndene lo ya sa. Ah on mabeta mais na linga ale kapena nzela classe ninga tatane na leka pour azala na manière na maturité au sala yango. Bon nzela nzambe oyimba na be. Pardon? Nzela nzambe pe oyimba. Ah pourquoi pas? Ils ont mabeta. On va dans les langues fort. On les langues fort pour nga motema na coacher petit chant tenga mana ngobe kende na ngobe beta ngobe to kanga pena masolo c'est ça. Ya mabete moi TV na biso juna jana na baba na ba maître games badachu ba yemba va yemba na viva la musique mais le là ba na ba koli ba yemba c'est ça. Ya mabete merci d'être mochité dans l'émission biso moi ba mbote na batu no kandiza. Ouais, na pesi ba mbote na nga avec Jano Binano mwana mama kuya assez kuya ne tombera jamais vatika ba petit na été honorable Patrick Eminam mon papa na gradi le frère de Jésus-Christ motema ya mama Maria papa na pesi ba mbote tala kuna butana na ba ouais na pesi ba mbote trop sans oublier honorable JC Lemba honorable Eric Kimbuta force tranquille hein levé Alain Boussi Wasu on va les Boussi na fraternité kunaze balbi
Sans oublier Mboshi leader, Bruno Nzaou, leader Kale, Motema ya Rifine, Maman na Brifa. Sans oublier Maman Béatrice, mon vieux Guilhem Matondo na Paris. Sans oublier Rodrigue Nzaou, moi na poto ya Tongo. Il y a eu un junior beau penabino yoto bundara toujours. Et ça l'a bien l'escale, papa na l'insuline, mon balambingala, c'est la taille. Les géants catalogue, Diebilo, petit nanga yolo baz wenge, ne tombera jamais. Babibino boyebi. Boze la match amical et venu avec force, bon sentir na geve na bino. Apandine teke fort. Mauvais Thierry Migler, oncle, no kwa bana. Pamela Kajinga. Pamela Kajinga, Tinambe Ikus électrique, Promedi Swele, leader Yoyebi, papa t'aime beaucoup, sans oublier Barnanga, Emerance, Kenaya, Bébé Curtis, Royal, Talabana. On est appelé sa force que papa Bunda toujours pour voir ça la bien. Après souvent on va monter trop, va tout balinga, on va monter na bino yango, on a bana poto, mouvement na bino yango. Kalaté match amical les autres viennent avec force pour sentir bien que tout ça va bon boulot. C'est ça naso. Merci na balani na biso nyonso tukande na essaye bino musali sa makito ko bo partager vidéo. Merci na trésor tout motringi, merci na Anaël, merci na maman Andy Sosamou, ba gros bisous na bino. Azamwana motote o akosangai. Abongwa ni pete. Boa wangata, Zambia le Nazarien.